na TikTok na koti pa Fredo kuna kobenga en live kuna fo benga pona moi lokola na YouTube ezoyokana te nazoyeba te problème nini oyo ezosala donc okobenga kaka na nde ozabe ozoyokana na kokata na yo te kokata na yo te mpo na TikTok nakomela bango baya na TikTok mpona comprendre te. Vous recochez des problèmes. Oui. J'ai connecté. Bonsoir, Bandeko. Landry, boya na TikTok. Ezoyokana te? Boya TikTok. Boya na TikTok. Pas fait d'abord na appel. D'accord. Là, ouais, ezoyokana te. Na évité problème ni. Mais voilà, bonsoir, vous partagez la vidéo dans votre TikTok. Faut partager, partager vidéo, partager. Partager. Faut partager dans votre TikTok. Bonjour. Tout sur la maman, ok, tout le monde biso mingite. Tout le monde te. Na YouTube na côté après. Na YouTube vous allez avoir maman qui au côté après. Toujours comprendre le phénomène où ils ont la pourquoi. Ils ont ça la bongo. Toujours batté. Bon. Bonjour, hein? Bonjour, mon TikTok. Ça va bien? Bonne ma coco. Ma coco, ça va bien. Ma coco, ça va bien. Bonsoir, bon, à côté de ça, la moquette, ou mais la bisote, to lala, le pemo. Lo mbazim pi lombo. Zena katana, bo zena na katana YouTube, hein? Zena katana YouTube. Po aizo yo kanate. Eloko ekofi. Bana boza botapote kasiti. Omoni opao concert kalate kuna susu dans ope ba PC li en Australie. C'est ça veut dire mo bino bo meka mo pao. Omoni makam. Concert oleka kuna osakana te. Concert privé en Australie. Bonsoir la famille. Wana na wapesi nga bonfanga comme miso na beauté mon arrêté. Tout tapoter linga kasi vous pesa bonsoir pour tapoter et ça bien. Pour tapoter biso, pour tapoter et ça bien. Pour tapoter les biso. Lando l'homme d'azab, otina va demande. Landry Ozap, Kota, Maman Julia. Ça va? Oh, bah, tu vas dire, à coco, ce qui a coco, tu wapi à coco. T'as, quand tu veux que nous liquidions la makamuna bino, tu m'as pas wazala, quand tu veux si ça makamuna bino mogele au centre de Kazat. Ce que vous luka makamuna bino, bolinga bo si ça, pourquoi beaucoup ta makam? Mon pas au beaucoup ta makamwana zana makamwana. Asana makamwana te? Porque no kuzo basi na bino ba kako obo ke no kuzo obo komi ko finga mokili mo bimata nebo samsa lo kuma ba congolais eza mawa trop ta bo ko linga ka bangambu na bino bokenda ka bino moko mais pour s'en sortir bocha ko ba ko fe le poisani pour ko fe le mdaya ko pesa bino idende ni bo sala
Non, 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 toboyi. Ayamana Landry, asengi demande. Après, papa Friday aza au côté nazomona. Allo Landry Maman Olomide. Sylvie Mo. Makambo eza Bonsoir ndenge nini maman. bawati akoma mopao boye ndeni. Bonsoir maman Sylvie. Bonsoir Landry Olomide. Maman boza bien. Kitoko na yo pe oza bien. Nza mazo batela moke moke ça va. Amen. Likambo yo maman Sylvie. Ekomi trop. Lelo nga pensa na ye na ba code te na pe ba normal hein. Na ba banga te po ba banga te. Na moni mwana musala e Kofi Fali lelo atindi batu na ye nyonso basala na pa na ye. Leba makasi yoka autorité leba makasi. Baleka po ba manquer confiance de respect et bandi na Chantal Bomolo Kisi Njora aleki Mombaya aleki dem nani aleki nani Aidor aleki Alex Wech aleki pona kofinga Koffi Olomide. Alors makambo susu to Alexa mo peka boete mama Sylvie na sepende na kutani pe fongoli live nga pe na ko répondre bateau fallait atindi mais bino tamo boza anti valeur fallait ko ne fongola makutu pe na bien oyo kanga bien fali ti otindi Kisi Njora zoba wana mama mapeka solo ti otindi eke aleka asenga de compte final na yo so vous avez mon musala quartier latin bien sûr vous avez mon musala quartier latin molongwa ndeni okima na poto ti iloko bosa ko Kisi Njora yango mais Njora yemo ayebi ki okima na poto iloko bosani koyebisa Njora yango wana mais yemo pe Njora ayebi ki okima na poto fali wa musenzi yoka penza très bien batu bokata parti bo tindela ifali wa musenzi motema musenzi wesima bwana ndoki omoni buzoba na yo oli to sala suna mboka nini na mama bana na yo na mama soki mama okoko etali biso te mama okoko il faut assigner bo pesa na rendez-vous bolongola ka bilamba bosala bo kosala po bota ba pasa bozali ka bilo mibale etali biso te fali etali Kofi te yo bandaka na mama niki ka boye okotsa Kofi mais tilo preuve mote Kofi azana sa mama niki bima preuve mo ezana te tilelo yo bandaka boye okino tsa ba rideau kuna na poto na ba concert et été ki Kofi nda ele ki ba rideau na ba cache Kofi te bete ba mpia na yo moko fali awa yo fungoli ba anti valeur minoko awa fungoli ba anti valeur na ba chaîne pour baleka ba manquer Kofi de respect tchana mutu na yo Chantal Bomolo yo kan sko très bien omoni nyonso lo apuna Koffi Olomide eza zéro Kofi nda sala fali Kofi nda futa fali salaire sans Kofi so Kofi alaki te fali anga azala te donc sans Kofi fali anga azala te so fali azo exister grâce à Koffi Olomide so fali azala yo fali bo mona bo préféré na lo bango banda kala avec le quoi farine en poudre muta façonné à communiquer bongo Koffi Olomide alors bofuna mama to bo kanga sko très bien Chantal Bomolo omoni tina leki afali so mibali bavandaka na ye te po à chaque fois na mbeto bakoteleka na ndeko ne fali na mbeto mobali ne abutu tala mutu na yo mobali na butu fali amobala ndeko ne abutu tokena mo siko boye Kisi Njora soki oleki olobi ke so zoba ya fali atindi oleki olobi ke Kofi ata braza mema yo te mais yo Kisi Njora oza zoba parce que okenda na Kofi mideti na Rwanda bakali bokote na bavion bolia na kata toilette ya avion po musenzi yo Kisi Njora B52 mètres ou mapeka solo amena sara yo na nyama ko na aéroport po bokinde Guinée concert Kofi Kisi Njora bosani wazobo wa musenzi Kisi Njora avant osenga de compte final ya fali na pa quartier latin et tout la fali olongwa na ndeni okotaki quartier latin donc na mboka nini olongwa quartier latin na mboka nini et puis faut yebango avant c'est de compte final
yo moto yebisa biso ke Kofi akundela tata na mama soki Kofi te mama akundela ko ba indigent njoka na danga toyeba ngo so te koko na yo po mwana na yo Dakris abotaka bana batard bana bazanga batata bana Dakris azanga batata so bakufi Kofi ndakundaka mama boto kisi njora oyebi bien ki Serge mutasomba Kofi landanga très bien kisi njora yo ndo oyebisa ngai ke fali alala bibi secret leki na yo alors bibi secret yango benga ngai ba telefone pona boma moto alors siko tshana motela matoi na yo que tellement ndeko na ozoba kisi njora bi aye ko sabe miso pa finga Kofi mi finga famille Kofi no bide kisi njora tshana motu na yo fali mona musala Kofi po bien très bien kisi njora mission ezalaka moko de jour ko sabe miso ba ke yo faut oboma fali yo faut éliminer fali yo faut si ça fallait succès yango ko kino pemena fali ya tour yo tande fali ya sili parce que ezaki mission au kendela ekuna et puis kisi njora tshana motu no so bien boleka bo finga mama si bozo bo finga Kofi bozo bosana ke vigile oyo azaka pemena ya Kofi asobima pena nana mais lelo azaka pemena fali bino bokanisa kwa bino mondi boza monoko loba bino bokanisa kwa bino mondi boyebi koloba kisi njora fali ayebi ke vigile wana ngai ba Kofi central azolala nana à l'époque siko biso na valeur ya Kofi so boze na biso to lo ba ki fala la na wa biso to la biso ngote ça obligé les cas biso to la valeur ya Kofi légende pour to ba ki Kofi ala nana biso mama to ba biso ngote mais nana ndimaka ki na buya ba nana pour azara makango pe affaire na misi ya Congo balala nana bazebeli Jordan Kusa so asola tena fali pour finir moi c'est mabele na hôtel nini na boîte aux na ville so standing pemé na bino kisi njoro bien très bien alors nana ose ça moto ki ozonga na ba miniature pourquoi ozonga na miniature parce que bato na bino tellement mobali na makolomikie soni ninge aboti na okoko bana bazui ya ba pasteur za na bandal alors soni wana alingia pakola ngo batu nyoso fali to pakola vérité maquillage te bana na ozwa papa baboka makila te surtout ba mapasa to pakola vérité maquillage te bana na yo tika lokuta ndoki moyibi lokuta et puis qui sonjo yeba très bien au salé miso moni Kofi a violaté justice française et bien ça innocent yo qui sonjo ça be mission combien le ba qui Kofi a violé ba cité a violaté oui bien très bien soki à côté qui boloko nete moto ndima likamba viol tema kota boloko te boloko sanza yi a mwana nzambe petit frère à Jésus nzambe musique ya Congo boloko sanza Kofi et yebi ayi mama viol ta viola moi cité mais ancien dans ces nabino le kapa migeniema alba ke nyoso esa mano kese batu nyoso ki ba leader ba danseuse fallait pas ça là ngo. Et puis qui sinjo ayo bien babi andonga era zaki na quartier latin na pichwana fali bazalaka na mama ba guerre alors fali motema be na ye en wana ya babi andonga tilo amenyon ti lelo na près liwa babia abimana mani ke pa apesa mani ke visa yo kanga pena très bien njoka yo azuba obota mwana ka moko mwana wana ta poto diplôme ta atia na motute pour data ya ila ka ayelo diplôme liboso mwana diplôme ta liboso mwana koko njoka ayeno ya mibale ayelo diplôme ya graduation mwana bana bazanga batata mwana abota bana bazanga batata ayelo babata na ndako fallait uzana no temps ya kolinga kobokola ya kolinga koteya mwana yo mais ozoya kofinga Kofi kisi njoka moni ngozawana sosa mwasi atembe na yo na fallait bozo ça ba dépasser ko faire konde bino batu na famille na bino pour pas bien no mutakunde Kofi fallait tata na mama na tata kunda nde to sola boye mbongo kuna na mbongo Kofi kisi njoka mtaleka lo ba kisi njoka koko na yo afan bata azanga tata mowei azanga tata mutakunda ki Kofi nana la bio bula nana za bula
nana ndenge aza wana nana pela yokanga très bien nana omoni classe oyo tanga na vie na kaka ofungola makolo donc oyo maîtrise la vie na yo kaka bapende ya mibali alors mobali na yo tellement otindaka bato bafinga mama si bafinga Koffi Olomide nana ofingama omata na prière omopela ngoma mangenge to omata ngoma mangenge mobali no pegesh ti lelo regreta pegesh bato tu bayebi babiki ti lelo regretaka pegesh alors ndenge ozoya nango boye tokende nango kaka boye tina leki afali mibali bakimako mpo nini mpo asola lipeka te mais mpona bamonaka ya ndeko mobali na mbeto mobali na butu Chantal Bomolo ayo ozoya kofinga Koffi fotala moto Macron apesa ye mbongo mpo abomisa bacongolais na corona eza fali ye bango tia motu na yo moto Macron apesa ye mbongo mpo abomisa bacongolais moto na bino azwa basoda afaire voyager bango na bavisa na yemaka mabe wana tia na motu na yo fali oza na ndoki ya mama na yo ya tata na yo ya koko na yo ya mwasi no na fingi bino mwasi no ekolo afongwama asali donc basalela mwasi ya boulevard bachauffeur taxi ya butu bayebi mwasi na yo babima na ye mwasi no sans valeur na musique ya Congo mwasi asalaki ndombo lokola mwasi no azad laiti na bavigile lokola mwasi no aza te na bamusicien congolais balala lokola mwasi no aza te mwasi no aza restaurant moto lokuta oza lokuta makasi fali Chantal Bomolo oyo azoya kofinga yebaki baofinga nana oyo olakisaki ndumba otanaki ndumba ndenge osakana te bakofingeli ope nana ndenge osakana te donc soki yo ebuli na bino kia bilo bofinga tokofinga na ntongo midi mpe pokwa ngala ntolo midi na nga kutu na tokofingana fali naza nako wana pema te mwasi na yo balalalalala ye mwasi no sans valeur nana lesbienne ka ye couple ba bisexuel mobali simefongwama lokola kopo mwasi no tapi ya batebele serviette transco fula mwasi na yo mwasi no fula transco tapi kopo ya restaurant de mwasi na yo bulawa yo mwasi na yo mwasi ya boulevard abundana na mbandane okokote mbandane manike mbandane nani mwasi yo nani Grace Tembo boyoka soni ti bozoya kofinga Koffi sans Koffi boza te sans Koffi boza te ya mama na fali kutu solo epola Koffi mutu akondela yango fali leka yebisa biso madini baparana bakufa yango traumatisera yango ozoka soni ozwi vertige ya irobo parce que irobo nde aza na bavérité na bavideo ya filme bakanga ko na Côte d'Ivoire obundaka bokendaka match nini na Vigie Manganga soki boye biso mpe toye soki boye biso Chantal Bomolo lakisa biso nanu bana oyo bota afe ofinga bato lakisa si mobali oyo abala oso eza malonga maa mokolo bongo 65 mozaka achel ti lelo Chantal Bomolo ti lelo ozaka achel oka ata soni te mama nokwa wati moitié ni ozobina bazofilme moitié ni mama 65 ans yoka soni Chantal Bomolo po leki na yo azala na Kinshasa awa leki na yo azala na Kinshasa awa leki na yo azala na Kinshasa aza na 61 ans aza ya na mama Rifa ya leki na yo Chantal Bomolo wa mama mokolo ka choko na pe eza komela na kobaka ta mutu abaka choko Chantal Bomolo mobaka choko ozene loko toka pe ne loko te fali mutu kosa liga ofirma koko moboy donc en Côte d'Ivoire eza irobo soki vérité nyonso yo mutu ambongo pesa bato bavisa
Mais bato nyonso pesa bavisa bakoma okimo kaka bacondition mabe visa envoûtement ozotinda bato fali paso na mobali ya solo yo mpena leka sala émission balobaki nga na numéro 1 ya musicien lobango loba mpenaki yo eza numéro 1 ya musicien fali tobenga baprofesseur ya ina batoliwe mpena imika bateni miso batemisi G ya 33 yo yemba banzembo ya G ya 33 G ya yemba banzembo ya yo omwa ne bakote obima na 10 ya 100 otema na G ya 33 te je te aza lelo fali omi tobenga lelo baprofesseur ya ina bakote na G ya 33 otema na G ya 33 te oyemba na G ya 33 te wana offense te motema mabe fali motema mabe bamusicien no nyonso nde baza wana soki beta concert bango nyonso na nsima kuna molili beta concert na nsima molili yo mo liboso oti babuda ya loke tobinaka yo moko motema mabe lakisa so musicien oyo so obimisa nde kofi abimisa yo lakisa biso na temps yo osala carrière solo na yo na groupe d'accompagnement na yo bande ebanda pesa biso musicien moko yo so obimisa pesa biso vocal na musicien moko ya yo ekartona na kisasa nde kofi abimisa yo obimisa na moto combien bana osala orchestre déjà plus de 10 ans nani oyo yo biso obimisa nani oyo so sala oser loko to rappeler loko te motema mabe yo oza musicien opesa montre or alata yo tokima na montre or akofi okima kofi na poto te e ozotinda baleka baloba okima na poto yokima na poto masivi bato baofinga na se bipe bofingaka bango to baobloke bango omoni bango Julia aza wana azorépondre bango bonsoir pa Freddy landri ezalaka wana toyokana pa Freddy allo pa Freddy bonsoir bonsoir maman Sylvie bonsoir maman Julia bonsoir maman Azifa bonsoir à toute la famille Tchatcho. Je suis tellement choqué naza tellement nakanda j'essaie de me maintenir nazomeka na mikanga mpona kende mosika te nazomeka nakanga makanisi nanga parce que makanisi nanga ekozala moi pas bien. Là je vais interpeller à monsieur Bosembe. Interpellation salaki epai ya Kofi. Pourquoi aux contrôler les médias c'est sac aux directeurs il y a cette sac pendant que les gens sont en train de déborder. Ils sont en train d'attaquer une personne. Na bomoto na ye, na molimo na ye, na makanisi na ye, na tout ce qu'il est, mais en faux. Boza kubega batona te, boza kutika bango basala. Baza kosala ngo na Congo, baza kosala ngo na hors Congo. Nous voulons juste vous faire savoir que non seulement toza kobanga batona te, on n'a pas encore agi parce qu'on va agir fermement. On n'a pas peur de personne. Il s'agit de notre artiste. Et na se croit, yo motozo protégé parce que quand il s'agit de Kofi, toi tu interpelles. Mais botiki bango ba lekisa maloba na bango ya zanga mutu na makolo biso tozala 50 tozala 100 en tout cas bakozwa moto na biso likambo kaka ndenge Rwanda ebetaka biso baza combien baza moki par rapport na biso pire encore na kati ya Rwanda il y a les Hutus et les Tutsis. Les Hutus baza majoritaire baza 86% de la population. 12% à peine. Il y a des nérotiques. Il y a des milaïwana. Ça veut dire peut-être que 1 million ou 2 ou 3 millions il y a des gens bango peut tout ça la bango ndengwana. Donc Kolanda bango, ce qui cause des problèmes. Donc Kolanda bango tinasoka. Donc Kolanda bango, on est prêt à tout. Tozo banga ni yo parce que yo respecter bisoté parce que tu as battu
exagéré na kati ya communication na bango. À la base, que communication na bango est faux. Parce que si jamais on aurait voulu discuter à base de faits, mais les faits ne sont pas avérés. Balali balamburi na tongo likambo ebimeli bango kuna Kofi Mutu aza kochango aza ya bana na bango soki ya ndenge nini Kofi Mutu aza kotinda soki azosala nini soki azosala nini. Nous voulons des preuves matérielles, nous voulons des preuves physiques, nous voulons ces liens. Pour nous avons interpellé bango te bobengi pe bato na biso te batia likambo au clair. Parce que tu es en train de concevoir, c'est-à-dire ozo consentir yango, mais vous êtes avertis. Tozo banga bango te toko attaquer bango ti na soka. Ti na soka. Tozo banga bango te bœuf, quelqu'un qui est nul. Na petit ma diplôme de Kinshasa oyo aussi on a petit sur la classe maternelle. Aliki azoko sa batu na c'est-à-dire de balobaka au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Bazo bazala moi qui a clairvoyance. L'équipe a cause de côté pas ya batu na bango, ba déborder na kati ya kombo ya batu. Bino botikango, eza ko leka na kati ya communication na kati ya Congo. So eza mutu se leka na YouTube, obingi na kati ya makambo na bino. Si vous ne nous respectez pas, on ne vous respectera pas du tout, monsieur Bossembe. Je ne vois même pas pourquoi t'appeler monsieur Sembe. Je t'interpelle encore une fois, 2 fois, monsieur Bossembe, 3 fois. Interpellation, on verra bien. Parce que je suis en train de répéter que toujours bang a binoté. Alors, c'est quoi souvent la bang yoté, to bang yoko touté. Bazo na zomo na baole kana télévision ba figa to banga bango te to banga bango te to télé bela bango na niveau oyo vous serez surpris na yesu ko pas il y a un certain un idiot de merde, il est nul, archi nul. Il donne même l'impression qu'il n'a pas trop étudié. Il a évité un certain fiston il passe à la télé pour indexer une famille, disant que famille na bazako lukadi n'est pas yasoki ya nanyangwana. Mais tu es malade dans ta tête. Ozana Alzheimer. Ozana vraiment malade. Mutunayo, je sais pas ton cousin quoi là. Aya ndenge na capté la tête. Ça pas tout moko mulai, jini moko ezalaka te. Attends, reste le besoin de la vie na quartier la tête fali wana apeka solo. Maliboso ya quartier était ata classeur rouge du Bordeaux filon na mutolo. Na elongi ya Tchoko. Il est venu nul. Malopoto à peine, raisonnement à peine, musique qui peut à peine, et à Baliba a pété copie dans mon moquet. On a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Toi, tu viens parler de famille. À cette époque-là, tu étais où avec ta famille de merde? Tu es indexé. Tu es vraiment indexé. Au moins, il temps oh, bisotoza, anamongo, kofi e mukula. Depuis quand on a kacha Congo mukula bagi anamongo. Tu es malade. Tu es fou. Tu es indexé. Biloto ba groupe wada pour ça. Tous en combat biloté avec des gens qui raisonnent comme des animaux, comme on l'appelle. Une idiote. Je crois que c'est un animal. Comment tu l'appelles? Une certaine femme dans Canada. D'habitude Canada, vous dites elle est bête comme pas possible. Franck aussi qui est là-bas là. Idiot, nul, bête comme pas possible. Bah basala ba groupe, ba bengi batuna bango. Oyo, bazana ba diplôme coûteux, o bazana coefficient intellectuel même pas élevé, o bazana capacité à mailler la bomototé. Balekaka, ils viennent activer à tort et à raison. Toujours le kaba fait, établissez-nous le fait qu'aussi Aza, il y a kokota na likamu na bino, na ndengeni. Il a posté, il est dans le droit de poster. Boza kofingaye, atiango nanko, mais tozana bino. Tozana bino vraiment mayel. Tokolande la bino likambo zoka kofi. D'ailleurs ko likambo zo été mais c'est quoi eza bofini to fingi. Bosebe on te respecte pas. Je ne respecte pas le gouvernement congolais. Vous faites pas votre rôle. Vous êtes nuls. Donc voilà,
Déjà que vous avez ça, idiot, avec des diplômes. Je ne sais pas comment est-ce que vous attribuez des diplômes à Kinshasa là-bas. Mon tour a bien fait un diplôme. Aïe, je suis licencié de mon cul. Il fait du banalisme. Yoka banalise. C'est comme s'il était dans son position en train de chier. Il avait fait le banalisme. Beaucoup de gens solo. Beaucoup de gens ont monté dans ma cour. Il y a solo. Je ne sais même pas. Toza Kobanga Binote. Kofi. Toza Laka 100. Torobunda contre Congo Moniwala pour la Kofi Olobide. Vous êtes avertis. Vous êtes vraiment avertis. On les dit bien en français. Un homme averti en vaut deux. Tu vois, l'impolitesse. L'éducation à ma vie. Le manque de savoir. La toxicité perçue chez les autres. On va pas pas confier l'obédi. Déjà, ça peut être parfois le résultat d'un manque de sens en soi. Toxicité, vous n'avez pas confier l'obédi. Mais ça, résultat, il y a bien un manque de connaissances. Vous avez une accusation, où il y a tout le monde école primaire à Gossalate. Mais quand on est là, et que maman la Congo, parce que Batamaï est battu à son milité. Il y a tout des filles. Moi, oui, à côté, on se réveille, donc il est idiot. Donc c'est bien de perdre. Donc voilà, vous êtes avertis, vous êtes avertis. S'il arrive un problème à Kofi Olobide, nous, c'est-à-dire, on fera que on va dans le paradis ou bien en fer. On en fera. Enfer, pour continuer à attaquer Kofi. On en fera de ces pays un enfer totalement. Donc voilà quoi. Merci. Hein. Merci. Voilà l'André, on continue. Maman Julia Zap. Maman Ziza Zap. Maman Ziza Yaka. Samba nous a l'attendri. Maman Ziza Zap. Quand on a groupe. Bonsoir, Masri. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Maman Julia. Bonsoir. Ok, donc na averti bino que lobby to ebande to sal to 600. Bobo ngama. Bon. Lukola bino bo fingi to tali bino mingi. Lobby to sila na bim. Merci. Maman bina na minga ko lobati. Lobby. Donc il va se préparer muta bisa feite muta funda muninga te. Donc lobby va se préparer. Merci. On se rend tout là-bas. Kiti Masri. Oui, comme qui ndokite oh. Hein? Mais pas de beaucoup de luka makamuna bino moko Sandra gaza de sad lobaki. Bozo luka makamuna mo bosi sarango. Pourquoi kilo na bino fo ba memisa ngo batu ba memango? Is a normalité? Baki zinjora bazawana. Bato ebele bazawana ba be section 54 58. Ba mema ba kilo na bino. Au moins, ceux qui montent à ce qu'on appelle la loyauté, à na kacha bomoto na ye, aza mosikati na nyama. Aza na bonyama na kati na ye. Kisinjoga c'est pas une personne normale. Mutumima azalaka awa a tomoli a lobby a tiku a keku na badi kofinga osusu. Pendant ce temps, on t'a nourri Kisinjoga. On t'a nourri, on t'a payé. On t'a mené en Tanzanie. Bamoko yo famille no bakeda volonté. À part Babia Moutou, Kofi Moutabia mais pas. Tu vois, Bamoko au Kenda qui na Guinée-Bissau. Au Kenda na Bamboka, au Kenda qui na Brazzaville. Au lit na bateau baza ya Kofi. Bafuta ombong. Tamona on connaît pas ya Kofi au Belaouti. C'est un animal. Vraiment mais on est là, on se souviendra toujours. On se souviendra toujours Ndengue. Heureusement, des balles vidéo collapse. On se souvient toujours Ndengue Yaki, comme on l'appelle. Ndengue Faliayaki. Je vais tirer l'attention au peuple ivoirien. On a des chronifois, nous nous appelons des chronifois, ce ne sont pas vraiment chroniqueurs, ce sont des pro-Fali qui remontent beaucoup de choses contre Kofi Olomide. À la base d'aucune raison, simplement, tout ce qui arrive à Fali, c'est la faute de Kofi Olomide. Nous cherchons l'évidence. Il n'y a pas d'évidence. À base de quoi? Le fait qu'ils le disent, nous n'avons pas de faits. Simplement pourquoi? Parce que Kofi a posté
Mais avant de poster, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a injurié de tous les mots, gratuitement comme ça. Parce qu'ils sont en train de se respecter. Ils les traitent de tous les mots. Maintenant, vous que nous, moi personnellement, je sais que Abidjan a certains, pas certains, sur la population Maman, c'est ça, on compte dans la TikTok, on le met dans la peine. a une position très élevée. Donc, aussi bien que... Ok, Zano Koto. Ok, problème. Papa Freddy, continue. Nous allons amener nos problèmes congolais chez vous. Vous serez le juge de ce qui se passe. On va vous prendre en témoin. On va vous prendre en témoin. Togo, on vous prend en témoin. Ils sont en train d'inciter, c'est-à-dire les gens à être, ils incitent la population sur la haine en la personne de Koffi Olomide. Et vous avez votre problème où il y a une dame qui s'est présentée avec des enfants, et je crois que ce sont des jumeaux, hein. Voilà qui, la dame, disons que le géniteur est fallié, quoi. Il paraîtrait-il que Koffi, qui a motivé tout cela, vous qui savez mieux que moi, dites-nous, demandez à cette dame, franchement, le nom de Koffi vient faire quoi? Parce qu'il y a un certain, je ne sais pas, Gomis ou quoi là, il a confirmé qu'il était ami de Koffi et il connaît la femme. Le fait est bête. Mais on vous prend en témoin. Et chez nous au Congo, ça a toujours été comme ça. Quand il y a un problème, on la colle à Koffi Olomide, sans raison, sans évidence, juste gratuitement. Donc voilà, nous voulons juste des faits, nous voulons juste la justice, si vous l'avez. Vous voyez les choses sur l'angle normal, sur ce qui est juste. Donnez-nous la suite après. Merci. Alors, maman, c'est ça, toi, maman. Na bi makambo ngo non ba ukula ono Koffi na ndeni bazo kula ono vraiment to yebite badinde nini mama so celery vivant quoi pour ça kindo kipenza ya mu ipenza mako sipote kilo ba moko te faut même ça on va l'angri ba même vraiment je ne sais pas on sent Koffi vraiment bien pour vivre. Vous avez sonné dans les réseaux sociaux. Pour vivre, est-ce que ça a ya bana soki bozobota soki wakai ayebi kutata bango babilonga bangunza carte bon kuni basorcellerie boye ya kindu ye papa fedi ena ni boyote kwa kubocha ente wana igondela ena ninya kwa site batu ena ninya wana wani ba vous avez besoin de temps dans les réseaux sociaux pour la Koffi makambo et monter dans ma colo. Si il faut là c'est comme pas peser kilo na bango pour ils ont ça. Là c'est pour danser là c'est pas danser simba qui on est aussi. On y boyko. On là ni simba on est aussi. Bébé. So c'est les dans moi makasi. Ai malamu tiba kosile makambo. Kalima bébé tu as mukolo. Osala kiamu. ayekosala nini na makambo ayekosala nini makambo na bango ye mopa ayokotela nini je te dis maman pas traiter makambo na yorobo kuna basi idi ba ngwa chaussette pikisa bato na bino ngolo batila ngolo baza aza koko aza ndoki lo ni na sikoko na ye na ebiseki bino na moi kuna TikTok na bibotika biso kinya botika kotoko mbeki naza ata makambo te batukutu na makote bino kulofinga soki baza bata mboka nini yango papa Fred baofinga kawana Congolais, il a un idiot qu'on appelle Mumbaya, il y a Alidor, les gens qui sont payés par les gens qui sont payés par les gens qui sont payés par Fally Ipupa,
asomela bango batike mpona babundana basita vie ya aza makasi kote kuna bakomoluka tapote live baza makasi kote kuna baya makasi kota kofuta bato ozalaki ya Versailles kuta esimbi te kaka oyo nde ezaliwa maintenant ils vont multiplier mes émissions chaque jour parce que mes émissions vont monter makolo même la Brazzaville était sur mon oncle na nino na collège simplement pande il faut kozongisela ka bango nde bakozala pande un bon matin ake mama aziza azo kosala ba investigation selon ye ake kobanda kofi abandaki aza na babu 14 abandi obanda ngo na 83 abusi yango na likolo aleki tutu na banini moko na bosali kwa na osala kwa aza na 4 bandeko ezala na 4 nini te na bosali ndenge abanda kobenga ngo na ofi yango so bien alekisi yango 4 bon moi j'accepte mais Kofi abanda musique na 83 Kofi abanda musique na 80 na 77 na 77 idiot Kofi abanda opesa badjebo ne pa papa weba après basi nyonso babima basi nyonso babima mère supérieure et papa weba bitoko ya six chansons ebema vive la musique je vous tant Kofi abanda musique na ye ndenge basalaka on les accompagner par Viva la Musica, nanani, papa oui, pas Viva la Musica, papa oui, Njemba liboso bayemba, sorry, Njemba liboso bayemba, eza asso. Deuxième Njembo, Senja. Na 4 Njembo, maka, Kofi azalaka meilleur auteur. Senja malo, Senja. Balimbonge. Et les bossus aiment Balimbonge. On a commencé comme... Afudi wana kutaenda ngo luko otangisa bato te mambo banzimo mopawa engana loba biso to wana ba na ba diama papa biso ayimba ba ayimba ba diama eza wana ba preuve la poeza ngo kuti oyo otangisa bato te bazwa bati ko tete makabuna yo bokuna loba imwasi na bawanda kwa subaka Kindo kipenza bana mapasa so bana bazaya bango so bazaya bango te so eza ba base na bango bana mabalia maman a raison na tango wana bango ya bika na tango wana ataki banjebo ya liboso na te kwani parce que après ça banjebo papa wemba d'accord mais aussi a chanté avec Zaiko Langalanga na 1978 bayemba onia idio emba de fao bayemba femme noire voilà pe apesaka bango zoba classe mozoka ba classe yango to pour contester ba diplôme ya Kinshasa sorry pour celui du proche parce que moi je suis en train de moto yo fallait ozowanga na bana mapasa yo moto zaka yo oboto to leka na sina yo boko sento ko nini ozanga on a ba zoba mais en tout cas quand il y a banani ba ceux qui ils te disent des guerriers ils se disent des warriors qui sont des guerriers maintenant Congo bazo beta biso kolati na esa Congo bazo attaquer biso socially Congo bazo stade martyr tu bateki yango bateki ndambu libanda nyonso bateki boyoki yango sakana bazo beta biso na Rwanda kutu te kaka na balilotiko baza 12% ya population na bango parce que bakiti baza ba pro-congolais soko makende uzwa biso kolati kaka neno toko ya pamba wa bashofe biso wana lopoto na bango efiki baza limité baza na makasi ya koloba te bakeka ko kofi bakomofika bangula na batogolais wana bango na basupporta bango na musique basupporta musique africaine bakamionne batogolais babrazzaville aza kutu la possibilité de botsa leki ya mwasi na ye bon pas toucher libala dans les lots il y a eu certains Brazzaville pe baza na kacho baza wa appuyer likambango je vais vous dire une chose que j'ai jamais vécu qui m'a choqué dans ma vie il y a eu sorte de guerre civile donc ba conflit entre ethnies les Nibolek Nyari Bwanja les Kumu et va partir dans le la Batabandundu. Tu vois, parce que pas problème là, bango ezalaki na ba Congo va kebele hein, ba Congo ya beaucoup. Attends parce que premier ministre avara mon Congo a bossé ya beaucoup. C'est quoi
na kati wana ya ile Kongo aboko na mzela ba Kongo batambola babuta origine bango eza bakongo mais batambola sur des plateaux mais na kati ya plateau nzela eza tutwa ezotamba mpo koma na Brazzaville bakolo Brazzaville eza bateke donc basalasala baclan basalasala baclan ekola babima balari sikoyo bamariage ya banibolek na bakongo baboko na balari ko baki na guerre batuta bana namba eboka mpo na guerre civique mpo na nini bazoyokana te donc bana na bazala soki ndenge nini zwa mwana oyo boti ya yo moko otuti leboka des crimes atroces et puis leo bofungoli monoko oh Kofi vous êtes malade Kofi a tué qui bato bazokota la sibaye certain Patricia na kati ya bagroupe wana nazoloba na kati ya bagroupe wana en tout cas moi j'ai une part aussi j'ai des affinités à Brazzaville mais Kofi n'a jamais tué quelqu'un là-bas Kofi a bobo motuti na kati ya Congo o bazoya Kofi bato baboma bato baza wana ti azwa Kinshasa banda Kinshasa ekenda ti na bandundu kingakati oza na kati ya ndako koti oti na lopango ya motu oti voiture odema yango esali 1 heure du temps na fin en l'air oza na kati ya lopango ya motu osele ti obima envers buka na kingakati so baza vraiment bakongole bakibuka kingakati oui, t'es un coach de mal à l'aise, mais ça a un problème là-bas, même ça on cabat. Maman a vu ça. Bruxelles dit Anvers. Première ville à Hollande, ils ont la frontière. Il y a train. Il va Rosendal. Bruxelles, Rosendal, au loin de Bruxelles, aux autres qui n'ont pas comme ça. 1 heure du temps. Oti voiture va faire l'air. Si vous avez vu ça en l'air, vous avez vu ça en l'air, ya propre, on a tout ça le pango ya mutu. Mutu moko allié ça ba lion, allié ça ba éléphant, allié ça ba ngando, boy ne ba ngando ba liak. Azana ba nyoka qu'il faut entretenir. Azana rivière na kati ndako na yi. Azana Ntakomba. Sikoyo, biyo bibika abwe Kofi n'a tué personne. Kofi n'a tué personne avec sa Congo. Kofi a gagné comme mot qu'on a eu légalement. Bosimbe, to bendio matoi. Batono bazo fika na kata Congo, so ils a Kofi tu l'interpelles. Batono ko interpeller bangote parce que vous laissez des aller. Donc vous avez la part et la responsabilité. Merci. Merci, maman Sylvie. Avant un Kanda, je vais décoder si bien que je n'ai pas envie de sortir des insanités dans mon lokonanga. Kanda, maman, ce bateau, parce que c'est kilo, ils sont normal. Hein? Ils sont normalité. Pour que c'est pour loka, Anna Mongo, si vous voulez, na fingate, Anna Mongo, je te dis que Bakula Babanga Bana Mongote. Bakula baza bangala ya bangala. Ngala za partir ba dipinja. Bangala ya bangala. Babagi na mongo kutu. Na ite. Bana mongo tutita bango lokola bangala te. Donc voilà dia be wala mai. Bazo koka yo ba fingi tina mwasi. Yere kwa bilisi ba secret kuna na ba Eric Manzana ne ba finga bango. Na suba kaboke ko sampandre na ye. Que vous dites, là, il faut que vous me dites qu'il y a un bazar pour nous pousser votre matière. Kamni na kucholo mgeni kambunini. Ilo ni sila ade. Asa sila kucholo la kuna mkonga mtu ti. Basha wale begi kutika biso ye pardon. Maman Aziza, ni groupe qui est milieu à bateau. Baza ebele ce qu'on appelle les warriors, les mois warriors. Baza ba il y a peut-être papa na ngai beleke baton sa ba concert na baza ebele ba concert ba kanga ba ngito. Ebele baza wana. D'accord, baza ka mutibe bato la mona kawana. Na kati soki baza 10. Maman Aziza peut-être mi balemi ça to baza la capacité intellectuelle, c'est-à-dire coefficient intellectuel élevé. Mais sinon bon siko nani papa Freddy, siko makambo pas Freddy. Même na ba koni fwati. Ba fadi lo côté na mutu.
merveille ye wana ka merveille ko kangama na visa ko fa memela ya zongi lokuta ko bwaka ngunda awa ote aye mais nyoso abosani ke kofi muta sala classe foyer na poto akoma ko flinga lelo kofi kama kamuna bango bakeno bota kuna bango mo bakeko bota kuna metala ndenge bazocha komba kofi est-ce que mon pauvre mazana kata Autriche kuna osa musala na yako yemba ke ko découvrir die okao ake découvrir basali na ye vraiment bako féliciter yete ezaka ba ko check ina makamuna bango buzo bezanga mutuna makolo okindokite siko situation auto hôtel ndenge ni mutako banga bango atati yo fisto koloka na yibisi osusu bien ma kula banga kaba nani asali appel tout à l'heure au warrior banani il a fait appel au warrior tout à l'heure nani asali kanga mbanga na yo sala 30 personnes mona ki 30 personnes kuna bino bokanga ki ba rido bino bato baza soki ba nini bandoki boliaka bato na stade bozo yembela bato 207 oyo ebomaka bato yango bozo yembaka badanse bo bato bakufaka bandoki bandoki bozo bebisa mokili boye kobebisa makaka miziki awa bozana baconseil mabe na biro mabe ya bandoki ya fali wana kombonezaka na dio ya fali ya moto na kombone nana yebi titina soki titina oyeba sobaka te bola mama na moko nyama zoba kizengi yo botama na nini nyama moto nyonso na mokili abotama na libolo tufi na nyama kizengi bandoki banchor bozokende kosala danse ya mabe na kati ya mokili soki bato bakufi na 207 bino boye kobeta miziki botie milangi na moto bozobina 207 esali makambo ebomi bato bandoki banchor bobebisi makambo ya miziki bozala na konse bozomona ngo teke makambo ebebi miziki ya bato ebebi tela bozokende kobota na bato bondimaka bana wana bobokola bana bozokoka te bairresponsable kaka komemaka bato na bapoto boza kofingaka bino bakobebisa bino bapersonnalité bondima bana na bino kuto un jour bakoya koede bino bakomemela bino babafle na baconcert bana se bakomi deja na age deya basani se bon mama wana bundani ye moko bana bakoli babizengi bezanga tina j'attire seulement l'attention à un certain Fiston Koloka. Il y a une famille, tout ça, un mongo, tu payes comme épier. Dieu. Parce que bakula banga mongo. La musique, baby, c'est musique, ta musique, l'année commis. Beaucoup plus à exemple, madame, maman, beaucoup de maman chantal, maman, wana ba ndoki ya demo bazo dok sabino kana kati boye bate. Ba intérêt mo ko finga ka bato. Biso nyosto bana ko finga, pesa ba ko mona ba impoli na biso. Bongo ya nanyo, bongo ya nyama. Toko finga na bien. Toko finga na. Bango tu. Ba bongo ya ba nyama na kacha ba mutu ba mudisi. Ba bolele ba ndoki. Ba kwa ko mema kilote. Yango bokende ko cha ba dibarido oyo na salama na mokili tina 0 degré. Donc ndenge toza boye la guerre comme la guerre, toza na bino mayeli. Toza na bino vraiment mayeli. Et puis je vous dis encore, tozo banga bino te, on n'a pas peur des canards boités. On n'a pas peur des handicapés, handicapés mentaux que vous faites. Merci maman Sylvie, je crois que je vais aller dormir. Merci beaucoup. Bonjour baby, sa musique, ma caméra c'est baby. Excusez-moi parce que la vérité fait le maman. Ana mongo bakula bazo banga binoti. Musique est belle, bonjour votre musique est baby. On va vous fouiller un à un. Musique est baby. Bato idéologie ko ba mo pa bato musonganzila. Ba dengo kao. Lelo bazo ko so humilier ba onka pour rien. Bokomi ko finga bien bokomi bitoto na bitoto. Bokomi bitoto penza na bitoto.
ya pa nsima mopao baki pa yo yo bazawana Jereba iwana sengi ba pardon na ya monike monde obo mima iwana monde mystérieux na bino wana mabe wana Yoruba mona ngo katuka mbali ya tuka kwa mu ya tuka koko basata na basata binemi otambo na vyoza ka binemi mo lo kwa sex moko boye c'est congolais mais nous Congo tu as combien de voisins 9 voisins dit tout ça madame Kofi afala nini oya na bafe afala nini na yoka nyoka lo je respecte son opinion et alors bon ozomona ke bango bayada bazoleka bato Géraldine wana kona lelo bataki bayite na mutala kati bokende kotela ete botiki ye moko ata azosala balave ya lovundo kuna biloko basali kuna pa bato wana baya babe na kisi batie bakroi kuna barip banini ata azosala kuna kaka monoko kaka makasi Géraldine batie baya na kroi te epa bato akoko soki akoko katoka mbali Niki bomola za nduki bomola wana za nduki aza nco mpe kosakala te bango babebisi mosala afali mwana mbali wana ntanga bandaka mosala nazalaka kutu mwa nani epai tokende epai tozonga hayi komema bato moko baburiki biro moko mabe bayidi badiata wana bandoki bayi kobebisa mosala Maman Sylvie qui ne dit mot consent. Ce qui n'a pas de camouflage, ils ont les kakuna, ils ont fait comme pour nanga, ceux qui ont les camoutés, ça veut dire qu'ils ont se perdre nango. C'est pas parce que qui ne dit mot consent, mais lui, il est moutazoa, à foutre à bango. Nana, comme nana, Boduga, ceux qui banane yango, avec il dit maniata, ceux qui n'ont yango, tous des idiots. Bakauka, sont sous les kauka. Mais ce sont des idiots pour moi. Les idiots, des merdes. Le Congo aujourd'hui, il y des idiots. Bah, continue au niveau politique. Merci, Maman Nakati. Merci beaucoup, Papa Fouetté. Isa kindoki ko? Isa pambate? Bazwi kilo kulu sina bango bazo memisa ngo bato yo mono ngeza normal banda yoko babanda ko sopela bango soki ba plan soki bani ba sans charger na ba ko kokati ba ko kite bande o wiki ba luki yoro ba beta yo ki pare ba beta ki yo yebi am na yebi ba beta ki yoro ba makasi ba beta ki penza mo ite ba zo yoro ba mutazulu ba nisike koti ki bandi ayo koloba ke nana subaka si yoko bo mutalo bien na réseau sociaux mais oui Yoruba sakaneli bango penza pardon otika kofelo mndafata kimia pardon oke traiter makambo na bino kuna so ezalaki Yoruba wana azalaki peme na kofi alobaki nde bino nyonso tu boyamba ete otuni nde kofi azaka ndoki ndenge aliaka bato nde bino bokanisaka ikamni na wana papa ba bolobi azaka asila ozaka na siwa mkongo na kofi ngana na mona boite na mona Yoruba penza sasiko sasa penza surtout makama Eric Mandala mutakabelo lopango lelo akomisa zoba mama mono mo boyo ofinga ka bato nyonso yebi te bekolo mosusu bafinga bango te bino nyonso bakelesa lider na bino bakobete double pata molili boyeba te bino bozaka so boleki ya bofingi okindoki te oyo yesu pardon mama mikolo bongo avana kamera finga po ake alali pongi ceci balala na bière mas surtout bamolo wana soki bamolo soki nini wana ozomona moto batikaka libumu libanda jo azomona malokola ka alalaka na fali mawa tro esopaka bino
Ma trop. Na âge na yo. Ana mwana te. Ana bana te mama. Abota te. Fana tu na pas Laurent Sokoko Photo tu na pas Laurent Sokoko. Photo benge après levé. Bateka molimo wana aza na kuna dia andimani lifelo. Pona ndimi teke bana nini oba koteka mama ba malakisaka libongo. Po biso kunde tozana bana na biso nde tozaba mona ka pou mama bayimba mama boyete bana ba ko lakisa. Mwana kutte ata yo moko kaka biema naona age na olingo tika nzoto eza pulele na ndeni. Abiema kutola ta classique manuka kitoko. Yozo lukabola ta sexy na 60 soki 65 obosa na ini. Akenda gymnastique. Eloko ezate ya kuna eloko ezate akenda ko samba akenda sala DN kuna ba lukai kuna ke sala DN. Ai kokina na choko wana zocha wana hydroquinone. Kuna pe mwasi wana pe lobi ya DN pe ko sala te bazaka bana na mata kita ko mwasi soki sa lobi. Atako tu leta yi. Sakana. Malotadi di bulu kwenda kuna bulu koganga mao mame. Kimagisanga meni mama kuna zulu ekindoki kisanga mi. Bango baza bandoki. Na ebiso wana sekta bandoki so basali bongo te ba ofuta bango te. So basali bongo te leader na bango yoka na te. So basali toko ba osala kawane masivi. Yoka na ndeni. Leader na bango za mayele te aza mongol, sa mayele ba mongol kutu baza mayele très intelligent. Mona de so akomulo ba ondendisa kingo za mayele te to bazolo baka miesu kimiesu bato wana so edi ba diata baby sa vie à côté kuna ya balwana se edi ba diata mamona nga ko ma bato zuba na poto ko kene ko sala tani ba sala gasi te melelo ba zwa ipika ka yo wana ka za ofinga fer bato ba vandika ofinga zambi utaka nde 2024 esi 2025 bata nani waza na mwana moko aza ndumba nani aza na mwana moko aza ndumba nani edi badiata babolo aza na mwana moko aza ndumba nde kuza mona ba faliso basali banzema mona balikola ye jeune fille ayaka pe ba concert ngo te banda kangama kuna na soki na Canada soki wapi yaka pe to mono be number 1 pe oye pe kote ba concert to mono pensate bili boza bato bo kangama ka place mo bo tambula ka kote bo bimaka te allez boya ko sala ka ba fier mo ezanga tini ba ko finga bato ba avani anda kwa pete ba plan ale bandi finga to po yo finga ko folo mi de ba bo ma finga na ni suka na onka na nzete ko mana suka na onka na nzete kunileki na mpepe fiu Ozo souffrir, kuna na Canada ozo souffrir. Umatanso ba. Balobi mukande azala na mukanda te. Po mama na kisakata waza na ngoba so zaile mukanda yaka. Yanga kangama ka place moko bulanga na kangama. Ai zwana ba ninga ba déplacer na ai zwana ba ninga ba zo enjoy ba 60 ba. Balobi azana mukanda te, azana mukanda te yanga kangama bo. Comme de la zana qui sakata vraiment lokola mwana liboso penza ko lokola yende penza bali bato bazana ki nzodisa moko non nga bena na zana ki nzo nga maki nzodisa wana na zana ngote pardon na senga pa nkola pesa ki nzodisa ndenga wana ta degré wana te fona zana na ki nzodita moka classique ya classique Merci vina ajwana pe quel complexe non zoba mama za banzoloko lokola base ya kala l'antiquité na bakitira ndie moi si so apusa ni aja kumutaila nzambe kota Canada na makolo balobi akota Canada wana na makolo eza nango problème te mama ata akoti na makolo mais aye ba respecter nde bato pour so akota ki makolo ope ba kufa pe ba komaka te baza donc yeso nzamba komisa ye il faut ba valeur à molimo na ye nozomo il faut ba valeur à molimo asota ba maya ikina boato eza na bato ebele bakota ba makolo mais baza na valeur à bato ba ebanga nzambe ya solo mais soko yebike bebe
On va te bêler. C'est important. Pardon. So but ba fika mana mi kumba na ba ma finga na ba mi kumba na ba te bele ba yake ba zela mai ba respectant ba comme na poto ba monika lokola lola ba zo respecter sous batu te non so za bo nzambe na yo ma sivi ko finga ne ti ma sivi sala kana ngwe lokote sala ka mo pa we lokote Usala kapi mopa ilokote usala mopa ilokote ba koka ete mopa wasala ka musala taza na concert publier fiche na yango to tala to sala mission tozana ta ya bonzambe oyo sozo tela nzambe tozo tela bato ko kufa bama okufa na ajwana okufa pardon eroyote kilo na bango ka fwa mebisa mopa kilo na bango ezanga nguba ezanga mwamba Mopa ilo na papa rol mopa one mwamba na bino yo babeti sa kesa ki bobeta kesa ki yo baza kuna zoluba azape na poto kuna ko ke o porter pe plainte yo baza kuna ba togole o soki mobote kina ba ombana soki ya solo soki moi so na peza toboki balobi eza solo na ba papa babibi kuna oyoki yango te mama zisa na ba papa babibi na batata kuna mokiala tiango kuna tozalaki wana totondi wana bapapa na bana wana mokolo mokiala visibilité o wapi sakana kela linga bongo bango to bimiso namba yorobo kuna ayo kana otunga bayebisa yo yorobo kuna kasi yorobo ya bimisi makambo kuna pa kabakali kasi ele kapa bakali iya zo chona chaîne na yesu biso nous dozo ngapi na zozo mpoka chaîne ezo déranger nga eloko na yeba te pourquoi il sala ngabo na tunya ona no pa pourquoi no che deuxième chaîne na ote na deuxième chaîne nous nazo contaminer on bala moko mais nazo comprendre pourquoi volume ezo déranger nga na tuna na mpa ndeko moko ya lobi ko talela aya pour mikolo tozongi na retour avec force des fois te Kolo musala te to chana biso to kotsa ngo après problème eza te zapela bato bila bakoma ba kosala na TikTok après ba ke kotsa na YouTube ya pama problème ya te pardon ngana na monati bomolo ngozo wa jeune fille ya 20 ans ngozo ta Manko komo boya buzoba moko so bandi ko finga zo finga kofi yango olinga kofi ala yo arata yo o arata yo mama kofi amone la ga ina wapi libose ezalaki makingani moko bado finga makingani obe bana pe ayeba na toyeba makambo na ye moko mpe moto oyo kuta ye kutu mpo afinga nga nzoka ye moko mpe aza na makambo na ye ka na kati ya ndako ayebaka te ye moko mpe aza na makambo ya handicap yaya makingani wana mosusu wana oyo bandaki kofinga julia moto ayebi ye yo bo oyebi na oyo oyebi na oye mpo toboyi kaka kopesa matiere ye moko aza na makambo na ye oyo handikapaka ye yaya nga aza nanga handikape ngai yo naza nanga tre pepela nango totongatonga nanga marke na lilembi nanga nasi na tongi osali hippodrome otambola mutu na lolenge nzambe asalela ye mama biso tozala biso nasu na société na telema na nga te yaya ezalaki okutu batelema te baza kutu wana kutu bazosala kutu mutu namona dega na ngai ebandanga na bomwana ya na boti na bala kaka boye na bota kaka bana boye siko yebisanga na différence nini nga nasala bato nyonso ya réseaux sociaux nyonso taka basalaka nga rando tous les chaînes bafinganga yebisanga siko après nga nakima bango non nga nazala nanga nini te complexe te bango kobangaka te mama zeza o moni mama Sylvie kuna ta muso boko ba pe encourager nga kutu po biso ba oyo tozala so ba nzela mo na kama kandi bato bafinga batandikape yo te kola pola mungilo mama nga kutu bato kutu batelemela nga réseaux sociaux mobima na ganya pe bango na ganya pe bango pe na vanda pe na zawana na kima pe te basala tout bakanga chaîne pe kanga mate biso toza nzambe te toza nzambe yaya
mpo na nini wa mutu lokwa bango kima kwani so mutu ayi kofinga nde yokima losako yenga okotika te okima kwani makambo na bango ezongelaka bango moko masili kolanda babezu nalali te masheri towana kanda rando eloko pamba donc tolali te donc nde toza a makambo bato oyo bamemi kuluzi na bango bakabola yango na eteni mpa kofi towana kanda nde toza bolobi kutu donc toyebi te soki kozala ndeni nde balanda yehoba kuna azosopela bango baplan loba na yo kali mutaloba bongo ti yehoba sopo baplan kali tala poka bakali mutaloba sikoyo ya biso nini na kati mutu asa makambo na ye na couloir na ye biso nini na kati Kofi Olomide o photo o akangami en kati Australie donc dani obiki baza so na concert mususu na Australie Kofi Olomide kuna vana moni peza Australie za munene azo ya beta na ba ville abeta place mo hotel kuna be na moni matonde les aki to kwa mopao avant ne kuna bebe yo sa un mois mopao Kofi Olomide poche na evimba o azovimbisa poche nasebe na triko alati awa kitoko makasi ya nani alati awa asa yeba na yebi no bofingaka yo kasi esalemi yo bano bando ofinga moto azalaka trop jeune ti lelo kasi masonga nzela ya boye vraiment dengoka Kofi Olomide nzambe lokola masivi omoni bato wana batelema baza moto bata bamatière mpo moto na bango kaka azala na actualité eza lokwa citron okamoli mai esili ozoya kaka na makambo babezi moko abongo Sara bimisi ba audio ngo abeka zana ba audio mama ziza Sara pe ndoki mosusu ye wana réseau social bimisa ba audio mono na ta bimisi abeka zana ba audio ko sakana na bango asakana na bato bakenda olanda bachaine na bango na mabimisa ba audio nasana ba secret nakoloba boye ezalaka nango te bakombia baya na bezu wana bayeli binongo susu bokesu bovandi bokomolanda par réseaux sociaux pardon nana mutakala na ye nakobimisa yango ti lelo oyo kuna ya mabunji wana kuna ake komibwaka ngunda ya mabunji wana kuna combien de fois ça aloba ba audio na mutakala wapi yango mabundi nani wachaka baperiki alama mapapu bosani alama mapapu nani bokoma naso bino boyebi nga na bokompointe oboyebi bokoma kasi nata na commentaire alama mapapu mabundi oyo mwasi bayaka ne bayaki na ya finga Kofi mwasi aka Roger Ngana abengaka pepe ye Kofi akoma pepe na ye mutu asoki na 45 ans amukolo amwa mukete Joel wana mukolo balobi ka bon oyoki te yorobo ndenge alobi mayakala makolo manleka amukolo ayo abenga Kofi pepe na yo yoka age mona mino merci Isma 3 na ABC yo ye balobi kuna mayakala makolo manleka encore bango CD donc etakinga na onenga zamana soki di badia tango ti azopesa bango donc fo baleka mpa na ye moko mwasi mpe balobi alobaka na eloko te mpo ayebikaka soki libala ekufi akoke wapi azwaka décision te akoloba nini mwasi wana bozoba mobali asali ti na kati ya produit mobali ya mwasi bazokende koloba pardon ngana namona bosota boye te nana botuka soki nana botuka basala bloqué yo nana ozanga faux compte oyo akofinga Kofi azala na bloqué yo zuba moko boye bandoki indoki na noboka se ezwa Kofi ezwa yango ye te ye mo mpe ndenge azala nazalaka ndoki te Kofi na ye ndoki aza ndoki te
osonga wa ndoki na ndima ke oui naza ndoki ata soka betaki na sala 10 personnes ya bino esoka bino wapi eswaka bino wapi ozomona basudane bana bamboka mosusu base mobilize bayamba mopao baopesa esengo abi legende na bango afrique ya bino mokoni baoyamba ye numero foati banchor bazaka wana ka baba bazala telaka bato bakesala badanse kapo bise bomaka bato soki bato bakufi bango baye kobeta danse balinga bongo balinga makila okoka te pardon biso oza platinum na biso ezobeta oteka basedi oteka basedi basedi ezotambola banzembo na biso ekoti amazon kuna ezotekama taxi ekoti amazon mpao defoi bongo oyebi ke chaine na mopao mosusu bafongoli wana babone ndenge baokele mbula ti lobi ezali lelo bakomi combien lobi kaka namona soki 17 lelo nga mopao mokonzi sisa bidimu bokolela bokolela opadra fanda pardon bino bolongo na bino soki ekala bokomo banumero botika ye azali numero asuka azala na suka te azala ni bongo te bana ne baminu bana ne nde baosepela bazosouhaiter anniversaire papa na bango moni video moko boye bazosepela bana bazosepela baminu kuna bango nyonso kuna balati bakilote na bango bazosepela joyeux anniversaire na papa na bango soki ingabi bana kitoko tala bana oyo bazopesa papa na bango esengo okite yembo nzembo na yenga kombo na ngambo papa na rokie papa na minu misini ve maillot jaune pardon maillot jaune bandeko na tia badimisa se awa baza wapi yango so badimi toboye bamayo tala bamaillot jaune nde baza kofinga bolalaka te bino sopaka bino batango na tia badimi awa baza yango badimi nyonso na kolongola bango nyonso tout le monde joie mamaillot jaune badoka mitu te badoka mutu ngai na vandi bonaki elata maillot jaune pardon biso oza bata pembe bango maillot jaune kana jaune kana jaune maillot jaune badoka mitu lokwa papu na bango atiaka kingo lokwa bokende kosilisa makambo na bino ya akoko ya tika kofi kuna azosala kofi azobeta baconcert na australia ya tikila biso makelele bokende kuna bokende kosila makambo akako wana yeli bino wana bana na bino baza bilongi lokola soki ndenge nini bana na bino asili performance okofilo midasai na australie oyo bango akokango ndenge abeti orchestre eza complete mais ifo mona ndenge aningisi tala génération bamatai na podium babina na ye tala nde bajeune bazosepela nabotika biso tovanda pardon oyebi na bino bosala assembla eboma bino bagorge lewo ezovimba mopao aza kuna 1 mois oyebika zwi mopao aza kuna 1 mois nga na yo donc avandi na ye ko mopepe mosusu ekotela ye susu kota ya australie papa azoki etala na bakanguru bino bokodoka na bodoki te bino bokanisaka baokangi na versailles erata ebongo oka boloba ya mambo mike ezanga motu na makolo oyo ezanga ntina wana yo bokutu kokoka ye te bino nde bobetaki yo bonafe boboma ye te baza pe bango nyonso na kolongola bango ya lobi bango nyonso na kolongola tous les modérateurs po bato bazokota awa baza libre bazoloba nimporte kwa biso awa baloba nimporte kwa te biso awa soki moto akoti fo tokata ekingo soki aye na respecte donc akati kingo soki omonike makambo toloba awa toza na besoin ozalaka visibilité awa otalaka biso seke leka kende korépondre te kende biso toboyi papa Koffi Olomide aza vraiment motu moko donc aza calme azosala makambo minene oyo nzambe azopesa ye grâce mama silinga aloba mopao aza biso estce biso tokozwa mopao tokediembe ese nsima ya lider na bango ata yo moko
mais bango bazaka sima leader na biso sima mopao oh yo lobi oza mwana sokoka ke okenda otonga ndako na osala lambaka kuna lia yo baza na matière alobi akosala ata 500 jours alobaka kaka sakana tala Eric Mandala mawa Eric Mandala bela badepense asala tata wana bamusicien mosusu baza bato kokabela te mama Ziza mais opa olomeli na toyoka bamakambo wana te wazala ingrate jamais mopamoni motu kota azobwaka bana ebongo yo ozoya oloba nini bana na ye moko azoboya masi eza eloko bamutuya lokwa bana yeboko atiki kutu bana na ye boko yo mutu mosu ayokeli omaka na sete wana kota pardon bana ne moko tala bana na basi wana bana kitoko ndenge wana tala ndenge atika bango na nzela ayoka mawa te eboko yo mutu mosusu ayo ayokeli omaka pardon bato nyonso wana balandaki na nsima bato mo bazoni ya koyeba valeur ya bato te kofingaka bato butu moi miziki ebebi komema babandi na poto komema bato bazofinga kati aéroport bakoma ofinga kofi lelo bakisi njola bakoma n'importe quoi bakoma seka kofi chaîne ekei vraiment mawa mingi sambe kisi njola yo yoza moto ofinga nga nakoma banga kosunga ye nga nakoma banga kosunga bato surtout soki nayebi yo te mpona sunga yo maziza tika leson soki ozozwa yango te soki ozokola te leson ozozwa te bantior baleki ebele neti banjora na njora foza aza mpe na kindoki bon yo wateke mwana na ye koko na ye wana soki ye moko moto asalaka zongolokete kofi kuta akundela ye koko andima me lelo akoma kowangana akoma kofinga kofi nzoka ba reconnaissance ya bato kolanda mafingana te komaka na wana nzota mokupao te oko moto olia kitoko akolaa kitoko obina kitoko azobeta baconseil ya kitoko tika nao maasivi baolekisa lere na bango pamba bakotisa bavi bazwa bambongo na bango te nazokata nanga 3h ebeti 3h du matin ebeti nazoelala lobi mfona tonga na bilamba ebele na mariage toza na bafeti na ville na biso abaye koteke nanga bamwa bilamba keleke bilamba nazwi mpo nalinga masusu kotongatonga te bon bato nazwi bilamba baza mpenza ya ngai mpo nga na ville na biso vraiment donc ne place na vanda bato balingaka ngai blake te awa na mboka nga naza soki nakepe nakebeta baporte ata na zangi opa nakebeta baporte bafongolaka nga mpenza donc naza mpe na bato nango balelanga ke masi bitongela biso donc naza na bato nyonso te donc nakóma na bato ya sire mpenza ozake oyo mpe soki asenga natonga fo natonga talaka ko mashine kuta ebebaki nga bayeli nga na mashine abele kosakana mashine anga ebebaki bayeli nga te toyeli mashine bon natonga mashine ya industriel me ebebaki bayeli nga mashine mosusu ma eza kitoko mpenza ape preka ndenge moko me eza nango ya table moke me kitoko bayeli nga bamama nanga babiki masipi pardon mpe batongela biso bilamba na biso na biso songa bato basenga pardon mpona tonga tika tosila na biso te atango nazalaka soki bina modele na kogangisa ngo na kogangisa me lelo yaka na pokwa te ndenge naza boye se natongi na se nalembi kutu me telema toza na makambo mpo to repone na lobi naza na misala moko nazosalasala awa donc nabandaki kotonga soki na 8h lelo nalamaki tongo ti naye kosisa 20h bana banda otonga nazotalaka makambo kaka boye nazobeta boye mpo nazotonga koto nabeti nazotala koto mpe naotonga naoyoka naotonga na ngai naye te merci beaucoup maman Ziza ma chérie je t'aime beaucoup nalala 3h du matin lobi susu mosala pa Fredi tia komboko masivinga pa Fredi tia kombo na compte bato mingi basabotaka bacompte wana
Comment combo mwata ya bon kaka. Okomi kaka Minou. Ah, là, bah, maillot jaune. Maillot jaune, bah, Ye atie maillot blanc aza na photo te chata photo moka fleur ata ekota ya mopao ata manete ya mopao esala bien. Ata nini ya mopao ya hippodrome cheka. Hippodrome. Hippodrome esuka elobi na papa Roros nzambe asunga biso mpenza tokota na hippodrome. Yeah, merci beaucoup la famille tokutani. Merci Maman Ziza.